Bonjour, voilà, il y a bien maman Kasi Kapesa, un serviteur, Kapesa's Kitchen, toujours. Voilà, le lot, le 1er janvier, et voilà, lundi, le 1er janvier, toujours, Tumbablo, on a dit sur Bagriade Nabiso, Bakoma Nabino, toujours les bienvenus. Vous passez Bakoma Nabino. Le 1er janvier, s'il vous plaît, 2024. Et voilà, Biso, on a toujours dans ça, Nabiso. Des cas tout bas, tout ça, na passion, na salon, tout ça, là, au moins, on a beaucoup de grillades, on a déjà, on a déjà bien nettoyé, voilà, ils ont Boto bandom ça, na biso, tozo tumba ntaba, tozo tumba ngoulou, tozo tumba poisson de mer, Thompson, tozo tumba brochette, tozo tumba soso, tozo tumba ebele. Et voilà. Beaucoup remarqué, maman Kati Kapesa si abandi, mosala nde mosala. Voilà, toujours tumba. Bozala toujours connecté, botandeli maman Kati Kapesa. Sa vie tata sala kamusala nae, boza ya kosepela. Et voilà. Restez connectés. Pour nous onyo sonna, nous s'abonner à la chaîne Nabiso ya Kati Kapesa télévision te. Bon, hésitez te nako s'abonner, nako partager pe ba vidéo Nabiso. S'il vous plaît, toi na hiver, hein. Toi na hiver. Balili ali banda tellement neige kutango e bali déjà kokwe ya mukimke yango bandi déjà kokwe yango e bandi déjà au monde wana eza mungu ateza ba neige bandi. Voilà, toujours dans boulot Kati Kapesa, toujours bon partager. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, tu es dans ngulu na biso awa yo kantunga ngulu e bomanga. Ah, nalobi donc c'est-à-dire ngulo balobi ngulo bo mama katia elengio ba ebi feeling ba ebi voilà qui toque on est ensemble. Et voilà bande ko balandi ya Kati Kapesa télévision tozawana pona bino aïe on va Kati Kapesa bandi déjà musala. Le 1er janvier 2024, toujours tumba, bakoma nabino et kozala toujours les bienvenus. Ah, tu dans la brochette, yangombe. Voilà, bon passer bakoma nabino, bon allez belé, bon passer bakoma nabino, s'il vous plaît. Olingolia kitoko se retrouver. Oyo que lengi ya Kinshasa babi passer commande pas maman Kati Kapesa service traiteur Kapesa's Kitchen pour vous de cité. Vous passer ba commande à bino toujours tout na brochette en gombe. Vous passer ba commande à bino. Voilà, na que boza banda boza ko enjoy mususu pe malili bazo banga malili libanda maman Kati Kapesa service traiteur Kapesa's Kitchen abangi libanda te azo tumba kuna awa tozali na ngulu tozotumba ngulu tosisi kotumba ngulu tokoti na ntaba awa ngulu akapela déjà ezotumbama awa ba brochette déjà ezotumbama bo commande bo passer ba commande na bino boza décider olingo lia kitoko mwa brochette na mwa likemba kandenge ezala ma Kati Kapesa lala kate. Voilà, so to lali to kozwa mbongo te balobi foko bandaka musala ozosala musala na yo baye banuseke. Voilà. Sala musala, maman, bon la te. Kozolo côté polier pesa eloti. Voilà. Biso wana to la muki tanga. To bandi déjà musala makusa ndenge zara toujours. Femme sage. Bolanda lokolo ya mama na bino kitoko. Kaka boy, ngana bino kaka boy. Tozo kinde kaka boy. Voilà. Tozo na bonne année 2024. Ndenge zara toujours lundi. Tozawana tozo tumba pour la baya biso ba se place aussi tozo tumba poisson tozo tumba biloko ebele ntaba Thompson ngulu tozana na nini na mbisa liboke tozo tumba liboke ya mbisi tozo tumba ebele bino boyebi mama azende na sala ya musala bo passer ka ba commande bino boza décider. Voilà, on est ensemble bisous. Voilà, brochette na biso ebeli. Brochette à biso ebeli bien au moins de brochette à biso de to bandaki ya mona ndenge ebeli na ndenge komi esteli kitoko.
Donc et la biso que brochette ebeli vraiment musuni ebeli tellement bien, voilà, ebeli vraiment kitoko, voilà. Vous passez par comment la bino, beaucoup zala dessus, vous passez par comment la bino, vous zala dessus. On est ensemble là, avec chef Katika Pesa Kitchen, toujours. Voilà.